Bozali belé bozo na biso na ba chaîne na biso partenaire na kati ya YouTube. Merci d'avoir besoin de continuer à s'abonner massivement et puis vous continuer à s'abonner bon pour biso tout ça toujours comme ça malam. Na musala opesa biso o peto ndima ko sala yango ko me bino ba sango ko sala bino ba analyse sur vie actuelle sur l'actualité ezoleka na moki to pe awa ne ko na biso Congo démocratique de to bakaka l'autre me bino moko ya balobeli ya loposo moindo to me rappelle ko solo anaye tout au long de l'émission na biso oyo to me rappelle ko lobela sur l'actualité mondiale et puis actualité oyo et kangi mokili coronavirus et puis moi makambo mike ndenge nini awa na Congo ndenge dozo vivre par rapport ya temps na biso ya confinement bazolo ba ke corona ezate musu bazolo bezali musu ba pesi na ba mbongo so mutakufi apesi famille no mbongo po balo ke bonni makake akufi na corona bozimo loko bozimo chweke tu me rappelles le actualité nous surtout na oyo na repese déjà mbote ndeko na bongania mbote pe na ba ndeko yonso ba bongo libaku ya kolanda biso mokolo molelo bonne santé na kati ya itumba kimeali kati ka raté mais na mutu ya masolo na bino wa bolobi yonso bolobi dollar elongwe na 17 18 lelo na ba cité zena 1850 1840 lobi ko kenda na 19 etumbeze baze ko pesa bato misolo po bandima ko kufa na corona wana donc na ino kolongi etu mais est-ce que moi pesa que vous en espoir wala ka sa que lobi to kolonga pour to même bani lelo te ou to kalbo bunda ka ebite ka texte to kolonga ndeko nanga bonganye zelo ko oboti mwana na yo azena inano zeko tuneske mwana pa ko matata to lingi ko futela mwana no minerval te azena premier zeko tuneske un jour pa ko sisa kelasi te pesa entango basotaka mbula te badublaka pe na mbula te abandi na inane lobi ko zala 2 ans lobi wana 3 ans bandaki na première primaire lobi akozana deuxième lobi wana ko kenda na humanité te ko sisa te donc to tikela tango na tango mais tokolikia lobi makambo ezalaki soko tozeye koloba yango bato mosu bazeye koloba oyo antichrist oyo ndoki mais lelo au moins parmi baye wana mingi bazalaki koloba ndenge wana lelo ekoma soko bengi ndeko ndombele limbisa to comprendre ka bino mal quelque part moi na zeko pusana lobi to sima lobi etumbo to kolonga yango bato bakozonga ba conscient Eta lobi to simalo to bolonga etumba o bato bazonga ba conscient to koti na kata ya ces jeunes abiso to ba sur actualité mondiale confinement Covid-19 coronavirus est-ce que Burundi ma été confiné ni coronavirus ezana kata Kinshasa to ezana na kata économie sur Congo question ya ilboso ya moi est-ce que Burundi ma iki corona peneza na kata Congo tote te wana na tomboli mongongo na lobité corona ya liawate en Afrique noire peut Congo coroner comité ndeko bonganya ngana sepelaka na bino po boalaka journaliste investigation bino bokitaka na bisika yonso makambo kolekaka mais po nini ya turo ya telo soko ya cinquantenaire wana soko hôpital di cinquantenaire bokitite justement po sigalo coûter ali sigalo coûter ali fallait pas prouver bateau fallait pas la kisana bateau que réellement coronavirus c'est ko juste na mboka oyo ba cameraman ba kota bala ndenge nini baze ko mona ba multiples vidéos zeko salema na kati bato balembi na quarantaine batiaki bango bato basali vidéo ba balancer na balobi mais neti ngai vidéo mosu na landaki na bandeko na biso ya télé 50 ndeko moko alobi neti ngai boye na tikala kozala maladie te na okaika ba malaise na bangi nde na ye telelo basalaki soko déjà 13 jours examen à 1 heure b réponse ya ma revendication est celle-ci. En fait, je suis ici au cinquantenaire depuis 32 jours. À notre grande surprise ce matin,
on a surpris le staff de l'hôpital en train de parler avec l'équipe Covid-19, voilà, le coordonnateur et sa suite. Mais nous étions surprises, vous allez vous référer à la vidéo, la première vidéo que nous avions pu capter de leur discussion. Le staff de l'hôpital dit qu'il n'a rien reçu comme argent. Suivez dans la vidéo qui précède, il dit carrément qu'il n'a pas reçu un seul dollar du gouvernement, il n'a reçu aucun argent. Donc le manger que nous mangeons ici, c'est lui qui paye, et les médicaments, c'est lui qui paye. Par son propre argent. Par son argent. Donc, lorsqu'il nous a dit ça, moi je lui ai répondu que nous nous adressons pas à vous, nous nous adressons à notre gouvernement, le gouvernement de notre pays qui nous prend en charge ici au cinquantenaire. Mais nous sommes quand même désolés de constater que nous étions séquestrés. Nous sommes séquestrés ici au cinquantenaire parce que nous avions déjà terminé nos traitements. À notre grande surprise, on amène de nouveaux malades. Alors que vous avez déjà terminé votre traitement, on vous emmène un nouveau malade qui débute avec son traitement dans la même chambre. Et lorsqu'ils sont venus nous prélever pour un test de contrôle, on était toujours positif. Cette situation nous a inquiétés. Et encore hier, on voulait encore placer un nouveau malade dans la chambre, disant qu'il n'y a pas de place. Mais pourquoi est-ce qu'on ne libérerait pas ceux qui ont déjà terminé leur traitement, pour qu'ils aient assez de place et placer les autres, les nouveaux venus? On nous mélange, on ne comprend rien, on ne sait pas comment ça se passe ici. Nous voulons une seule chose, sortir, que le gouvernement paye, que le gouvernement paye ou ne paye pas. C'est un problème qui peut se faire administrativement. Ils ont les noms de malades, le nombre de malades qu'eux ont soigné ici chez eux. Ils peuvent le faire avec le gouvernement même plus tard. Mais qu'on nous laisse partir. Bon, problème c'est un problème, il y a coronavirus. Coronavirus, et ça maladie le couteau dans le Congo. Vous êtes au Vandi en cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Tout le monde a rien que la chloroquine de merde. On va passer par tout. Le lot va passer pas tous les jours. Bateau va couper dans coronavirus au Burkina cinquantenaire, on a vivre en haut. Va couper dans corona T. Va couper dans négligence. L'Indien va couper à quoi qu'à ça l'hémorragie cérébrale. Va être traité 3 heures après à couper. Va couper au coronavirus. Par rapport à couper mon collègue Bissot Yaki on a cinquantenaire. Azana maladie va secret et tout va tension. L'exigence. Comment on a vidéo, tu continues nos vidéos papa na sali crise yemoko, abi fulfulu na zolo, avec ba commis coronavirus. Makambo c'est le mboka o bozo kanga batusu na bakasho, bozo kanga batusu na bakasho ba détourner et tout. Docteur Mouyembe, parce que tant l'hôpital ils ont réclamé que c'est le côté du gouvernement. Docteur Mouyembe, il m'a ramassé ça là pour lui ambongo, il y a un ministre de la santé. Bino autorité vous en charge Mouyembe a libéré votre hôpital tika ba aventure de merde nae po nini tolingi na makasi na nko maladi wana ezali pa na biso soko bato bazali kokufa te lelo tango nazali koyawa nakutani na leki na nga moko ya mwasi tokolaka na bango azali kopesa nga sango kulutu na bango ya libota kufaka salaki accident awana kitambo na pont azwaki choc asalaki hémorragie interne ba memie na centre nganda ba ebisi bango te eze susu kana biso te bango moko ba proposer lo transférer biso na clinique ngalia centre nganda boy bokenda na hôpital du cinquantenaire obike ba kei kuna ba négliger yete akufi bambale ye soit disant kufi na ko c'est quoi. Allez, va filmer. Allez,
awa bozali koluka kosala clientèle na kombo ya coronavirus to bato wana bazali wana ezali kaka illustration exemple moko mais bakaboni depuis makambo ebandi na République démocratique ya Congo mabota boni ezali kolela ndeko na biso wana balekisa kufi na corona sofu na bakaya liboso ezalaki na moko bakufi na corona ezalaki na biso na video ebimi soko lobi soko avant-hier ya ba maman basali kuna ndeko moko alobi mosusu akoyaki wana asalaki soko déchirure na soko na muscle ba négliger ye te aye ko kufa mosusu wana ezalaki tension aye ko sala crise banda bu médecin zete akufi mais tango baye bakomi corona bato bakufi na coronavirus boki na cinquantenaire nga na vivre yango bakufi na corona te bakufi na négligence lundi akufaki akoyeki asali hémorragie cérébrale baye ko traité 3 heures après akufi bakomi yango coronavirus papa oyo akufi mokolo biso toyaki awa na cinquantenaire azali maladie ba sucre et tout ba tension bokomona video tokotina no video papa nasali crise ye moko abiki fulufulu na zolo aye bayokuta bakomi coronavirus makambo eseleka na mboka oyo bozokanga bato su na bakasho bozokanga bato su na bakasho po badetournaki etu etu docteur Mouyembe azoyeba oyo azosala parce que ntango hôpital ezo réclame ke bazozela eloko te na gouvernement docteur Mouyembe ayebi makambo azosala mpona kolia mbongo ye na ministre ya santé mais gouvernement na biso akikayo basoni te bato nyonso bayebi ke gouvernement congolais azali kokosa awa pour bénéficier de quelque chose na FM. Mais c'est déshonorant. Et c'est son indéko yanga bongani. Te coronavirus est pas une habitude zete. Babeta masolo monsous. Mais total en a 2 mois lelo. Basé ko sale fort. Non non to komi na 50 décès. Mais basé ko sala effort. Mais lobika keleki awa États-Unis 2840 morts. 2840 décès. Biso to leki États-Unis na sécurité. Biso to leki États-Unis na matériel. Et là, on a pas 2 mois, moins de 50 décès. États-Unis, les lobes ba komi soko peine à 70 000 décès. Te bisika maladie wana ezali ezeko la kisa. Otali France, coronese kuna. Otali Italie, coronese kuna. OK na bamboka yonso Espagne, Portugal et wapi kuna coronavirus aziko beta. Et pas na biso lokoso ya mbongo. Moyibi na bango. Corona ebeti makasi na États-Unis, ebeti makasi na Italie, et epesi na France ebeti makasi. Est-ce que ba raison ko oza il faut bien en Afrique noire corona ko komate to ezali pour la matondo motuna kitoko. Po corona ze maladie ya bisote. Corona ze ya baindo te corona eze elapiseli. Loposo pembe. Omoni biso toze ko lelo na kutambola na sima religion africaine na 2017 ne songanzi na fumukusu kia muzana panda na ngola prometa ki loposo pembe ayebisa ki bango tango ya bufuti nyongo ya bainde koki boya ko sala réparation bo senga baindo bolimbisi na maemaso bo sala biso et puis bo sala réparation ya préjudice causé soko boko sala yango te boyeba boko beta kasi eloko ekobeta bino eze eloko ekouta na Asie ezalaki na ba détail yonso tango bakomeli tokomeli France tokomeli souverain pontife pape na Italie tokomeli plus ou moins 23 pays na États-Unis to utiliser ba canon yonso nécessaire pour mokanda ya pape koma ya Macron ezalaka lettre ouverte basé ko kabolango boba français pe ba mona avertissement ne songanzi na fumukuzu kia muzana panda na ngola oya ze représentant en spiritualité africaine ya baindo akomeli bangolo posope lokwa basanketa oya ze kia avertissement yango boko mona na betando ne songanzi na fumukuzu kia muzana panda na ngola tango baleki balobi boko zwa moi bolembeseke moi calmier kokoto mais kozala juste po batuna bino boko senga bolimbisi pe bo réparer maebo sale pa ya baindo tote soko bako sala yango te oyo ko yapre ekozala plus dangereux que oyo eze ya bango tata eze ya bango omoni pasi po bato baze ko kota te
na eleko tokomi totala bilembo ya bileko bya ntango toze kopusana na 2021 centenaire ya mfumu Kimbangu bana batelemaka badi kosala le 6 avril 1921 2021 bakosala 100 ans ezena makambo. Or 2017 tango Fumukusu bazali kokomela loposo pembe ezalaki centenaire ya mayemale kaka na Fatima Maria abimaka amonanaka na Johnson na Lisi na François ayebisi bango tango ya bayindo koki bome masango bolo bato tango ya bayindo koki batika bayindo bazala soko ezalaka nyongo tofuta nyongo ya loposo pembe soko biso to nyokolaka bango biso tofuta nyongo wana. Tant yonso uta 1921 Fumu Kimbangu a telema eze transition eze sokotoloba motema mabe ya loposo pembe alingi kotika bayindo te coronavirus eze toloba nini etumbu ya loposo pembe pa ya biso bayindo batika biso tofanda na biso toze na malaria etungisaka biso toze na typhoïde na biso toze na makambo etungisaka biso mais dire que coronavirus etiki loposo pembe yeipa na biso eze ya biso moyindo ndeko moyindo ngai azokufa na corona na poto bazali bazokufa osanti babengi biso mutinga na kufi na corona asaka polo poso moyindo kola biso soki ezaki tuma mindeli fallait peso abongo bikomozo na bayindo ndeko bonganya soko bolandaka penza media na bango ya bato wana bokomona ke tokomaki te na 20e ou 22e jour bayindo baaki kokufa te na corona pe mindele lokwa balandelaka évolution ya mokili eze biso bayindo nde tovivaka kaka bongo lokwa mochopi mais bango lokwa balandelaka évolution ya mokili bakomprenaki que maladie fléau wana pandémie wana ezali koleka te par banoir nde base decidaki ezalaki mot d'ordre moyindo nyonso oyo akoya ezala na motu pasi bakoboma ye nango balongoli borgane oyo bakose servir nango après balekisi yo kuna corona nanya ko vérifier mais botuna bandeko mingi ya bayindo bakufi ezalaki kaka motu pasi nga na zena motu pasi akeye pa ya médecin quartier médecin ya quartier abengi soko service d'urgence kuna bayeba diyo coronavirus babomi nango tango tolobaka loposo pemba zendeko na yo te eze mpo na jalousie te rapport esika mokili ndenge mokili ezali kotanga osokoki koimagine moto asali na ye fo akotisa rebellion na Afrique mpo amekama ndoko ndeko bonganya soko mondele akotisa sida awa na vaccin asali ebola ekomeki epai na biso bongo mpo aboma yo nini ezali batia bakisi na mai po barondre ba africain ba stérile te bazali koboma bayindo bazali koboma bayindo e bango moko bayindo bazali kolanda biso na mikili ya poto bazala na ba garde fou yango moni yambo tokoma esika oyo message ya nesonge nzira ezalaki koyebisa bandeko bayindo bomilengela botika mikili ya poto esika tozali kokende ntango mosusu ekozala plus dur mais ntango mosusu Fumu Kimbangu akokoba na kobatela bana ya bato po bakolinga batia bango vaccin ya mabe na nko mondela komi na motema mabe amoni que depuis existence na ye na ino akufa boye te mais boni yazali kokufa e banoire bazali ko se réjouir na mboka na bango te ase décida efase bango bato yonso bakufa komona te o moto asalaki soko nini ba forte fièvre très te bazali koboma na bato bazali koloka kaka motu pasi donc très oyo bayindo bazali kokufela ça n'a rien à voir avec coronavirus, rien à voir avec coronavirus. Ndeko bonganya nalingi na profiter na micro na bino pona interpeller bandeko bayindo omoni tolobakelo komoko soko moni ndoki belela noki mongongo ekenda adage wana balobaka kaka soko moni mabe dénoncer yango avant mabe wana ekomela yo bandeko bayindo bazé trop enfermé na mwa binzambi na biloko ezangi ntina
bato bazé ko kufa bozwa ba précaution. Il est écrit Bible lobaki to komi na tango asuka te me soko komi na tango asuka boki matango asuka te bosambelaka déjà Yesu bondima bokufa bokenda paradis kokutana na ye mais soko bozé ko kima pour les lois tabazui ba pasteur ngana kamwi ba confession religieuse bakendeki auprès du chef de l'État. Il y a biso wa Félix Tshisekedi Tshilombo non po bakenda ko senga audience ya losambo basilisa corona po bango balobaka Jésus asilisaka nyonso sida Yesu asilisaka mais na corona na bango bakomoki bakeinde bakenda na gestion ya ba aide bato bakopesa mais non boloba na bato bosembo ke bokosaka bango bandeko bazwi l'occasion ya kolanda biso lelo bazala na ba garde-fou mondele akokoba koboma baindo surtout na mabele na ye non seulement na mabele na ye lobi eleki Macron lobaki Macron lobby vaccin ya corona eza obligé soko population komboya ya zeko traiter na ba dirigeant ya Afrique nini batemi na vaccin wana to yebi France ba médecin na yeba lobaki vaccin ya coronavirus il faut au moins 10 à 11 mois les États-Unis ba lobi 11 à 12 mois une année pour vaccin wana salema vaccin basé ko ya ko beta o docteur Muyemba lobaki toze choisi pour sala essai clinique et pas na biso vaccin et bombi nini na sima soko vaccin ya polio memaki sida vaccin ya COVID-19 et bombi nini na sima te c'est le moment bomoni ndoki belela noki mongongo ekenda tango tomoni mabe to dénoncer yango yambo mabe komela biso yango mosato ze kosala ngeta mutano ko s'abonner vraiment massivement. Déjà partenaire na kati ya OMS, partenaire na kati ya organisation wana oyo ezosala bongo vaccin est économique. Vaccin pour y avoir pollué. Ndeko bongania oyo toze kusala ezeve bandeko bazena mikili ya poto bazena mabota ba informer mabota soko na ino génération oyo vivre 4 janvier c'est que bakomona deuxième 4 janvier omoni docteur Muyembe bato bakendaki ko signer basignaki te na kombo ya mabota na bango. Plus de 85 millions de Congolais toze ba koba ya docteur Muyembe oyo yepo na intérêt na ya koloba mais tango beti na Chine pour nini baba occidentaux bakende ko vacciner na Chine te ça doit cesser biloko ya soni boye tango yonso mondele soka linga meke loko ekoboma aka ko mekela na Afrika mais lelo na motema pasi ndenge population ya Afrique po na likambo ya vaccin oyo Afrika mobimba batelemaki baloba non mais ba dirigeant na biso baze bato bakenda lisute ko mbongo na FMI pour vaccin wana baya ko mekango mais c'est sonité yoze tata président de la République ba dirigeant ya Afrique ba tata ba responsable baze ko batela bana okenda ko ndima ba pesa yo sokoli konga ya moto accompagné na quelque chose misolo oya kotobola mwana na oliso pondimi odwi misolo ya moto moko nali konga na yeto motonga ya moto oya kotuba na mwana na yo yo se sale makana Félix sika to uti ezalaka be po intérêt ya mindele baboma mbuta Lumumba na liwa ya somo pour intérêt ya bisote pour intérêt ya mindele mondele tanga moni akomi gênant azaye kotungisa ye vérité leki alobite aussi longtemps moto wana kotelema na République démocratique ya Congo ya Rwanda na Congo belge ngana kozala kimiate il faut na effacer ya utiliser be bandeko na ye ba effacer ye
Mondele a se réjouir. To komi na Mouzé Kabila wa. Mouzé Kabila tangwa ye ya compliqué le poso pembe minere boko zongo lisu gratuitement te. Nzete boko kata lisu te. Oyo boko simba lisu to boko zongo sa lisu boyete. Mondele a komi na suka lobi, il faut na éliminer ye. Tango Mondele a éliminé Mouzé Kabila pour n'interroger na biso te. Pour n'interroger na ye. A récupérer les sous Bomengo, a bandi les sous ndenge wana na président Kabila Kabange le jeune président le Kwazaki na ino na tango immature sur le plan politique. A manipuler tango moko ala muki topo moko makanisie koli. Alobi plus jamais. Révision un nouveau code minier. E boy na boy. Mondela lingi les sous a effacé. Pour intérêt na biso te. Yon solo poso pembe ako salaka. Touti kolanda wa soko na Butembo. Ba uti ko tinda soko 300 tonnes ya biloko epola. O sesena ya Butembo ba telemi ba s'imposer Kinshasa atindi bato ba kina choite ba uti ko tumba biloko. Mais responsable ya PAM. Donc azé ko s'en foutre nango alobi bon tozé désolé to yaki ko sunga bango suite ya ba guerre suite ya ba massacre pour ba bénéficier na quelque chose le quoi ba boyango tozé désolé à se reprocher. Parlementaire belge Moko, Laurent Louis, Aloba, n'époque coloniale est au Boma africain, 10 millions d'Africains, 10 millions de Congolais. On a dit que ça la moitié na bango na tango wana. Tele kanango. Congolais Aloba na yete. Ba Boma 10 millions de Congolais pour na intérêt ba Congolais. Ba kata banko ko na biso maboko wa pona caoutchouc. Caoutchouc na papa sale lango ni na Congo. Tezaki pour intérêt na bango. Tose ko mema banzete oyo eboma bayindo ebele po intérêt ya banani te bayindo lelo nesika to komi il faut batele mabalo ba non po tango to uti ko boya vaccin bande ko balandi baye ba ke na ba dirigeant na biso ba sepelité po bango si ba ki avance ya misolo ya ba vaccin bazé ko continuer ko entretenir et lelo soko ko yali suna nzila ya vaccin te na mongongo makasi bokeba na bankisi bokeba na bileyo ze ko yalo kwa don na okipe ba uté ko kabola su loso mosusu wa ba pesi na bekipa riposte mais eze bololo na ngai loso mais toko jwa mayele moko ningala bakata yimbwa na yo ko pesa bilei akotia zolo po luka sosola rolomo pesi bilei na motema malamu ndengo pesa ke bomo mesano po yebe oze moto mokolo mosusu facilement ko se décider o se débarrasser na ye o ko tila engenge na bilia yango tango yonso ko pesa imbwa na yo malgré confiance ndenge bozalaka akotia zolo mais bayindo malgré bayebaka ke loposo pemba ko bomaka bango baseko bayebisi bino tokeba omoni Mondela aka na deux courants de pensée mais n'y a son objectif moko azena information azena contre information Mondele moka bimi kuna bazeko benga soko Raoult wana lobi coronavirus ekosila na chloroquine ba médecin na biso lokwa batanga kaka maye ya ko copier po mo ina bango zebe copie coller ba pesi bato chloroquine mais botala nombre de décès à France, nombre de décès à Italie, nombre de décès à Espagne, tel est les États-Unis bato bazé beaucoup nano ba meli chloroquine te mais to mituna tango balongola ka chloroquine na marché na Afrique po nani po balobaki chloroquine azena ba effet secondaire moko ba poison retardé na kati sika wa tango ba recommander chloroquine balongoli be effet secondaire wana soko bikisi COVID-19 si manango be effet secondaire e bungi mais yango tolobi élite intellectuelle bato bako tangaka po ya ko défendre ba valeur na bango baye bako tangaka po ya ko défendre mabele na bango pe mayo ezingeli bango soko to komi na problème soko ya épidémie bakoko na biso pe bazalaki na bakosu kosu mosusu barobi babenga yango épidémie po ezali ko zwa eloko yeyi kosu kosu komi ko zwa bato ko babenga yango épidémie bisope to salaki na lolenge to salaki koyebela maladie oyo eyei soit mo pepe soit batumbaki eloko moko e balanité tant moso yali ko tout à fait ba nouveau né bato ya mayele banganga mbuka bakokota nzamba baluki nkasa bakosala face na
mokonzi mboka ayebi banani banganga buka baze na bango na mboka bakoloba tango nini ekomi pandémie tango ebandi koboma bato me bakotalela yango soki eleki ba milliers de morts nde balobi ekomi pandémie biso wana République démocratique ya Congo tango tozali kobenga yango pandémie par rapport à quoi? Moins de 100 morts. Tobengi yango épidémie par rapport à quoi? Ezali kozozwa nango bato te tokomi koluka kofonde kosala lokwa mopiku ya safu moto moko akufaki na pulupulu zwa tia ye kaka wakosa corona moto moko akufaki na ye soko na tuberculose tiawa po nini bakomi komoneye nkufa ya bato famille tolukela bino 3500 botikala nango nzoto wana eleka mbala moko baze kosala ngo poni po basepelisa maître na bango lokwa maître na bango azali kokufa a imposer bango ndeko bongani oyebi rien que na malaria awo wana ville province à Kinshasa bato bako kufaka 200 à 300 le jour soko to ti République démocratique à Congo mobimba to kendaka na 1200 1500 Afrika mobimba to lobate yango wana nde falaki biso to déclarer pandémie yango wana nde falaki biso to s'immobiliser to lukelango ba mécanisme mais botala na ino irresponsabilité ya ba dirigeants africains malaria oye bomaka bato de milliers bakoka ko telemelango te ko faire nango faste mais coronavirus eze nango faible loko a chicle pété loko a chicle na 2 mois eze ko bomasa ko 30 de personnes yango wana bato baze ko nyokola na wa ba dirigeant baleka netando na moni basali chaîne mobimba COVID-19 c'est na télévision soko corona sili lobi chaîne wana ko komani tuberculose TV soko tuberculose eleki ko komani libumu pasi TV biloko ya ba jouer mboka bato baze ko tambusa ngolo kwa mboka ya ba tenten milu ba yebite nini basala actualité sikoyo bay o na biso ba kino biso ba geste ba yo o te biso so be baskete ba ko ba policier na ebite yo nengo longwe oye awa poto yamba yo kamo pesa masque okote na ba policier na nzela ko ba déranger yo ozo ba ko côté to penengeni de bongani ya upeto po mondela twa kabiso makaku yango azeko lakisa makaku na 21e siècle faut ko sokola maboko mais ngai pona sokola maboko na ngai il faut na zila bango baloba biso tozalaki ko déplorer awa solo ya ngambela solo ya wenza selemba ou matadiki bale fort nini basala ba juste barrière wana ba to observer c'est bien bon loko ndeko ndombela ko koka ko défendre bandeko wana te soko bakangi bango bisika ba ko kangela bango tokoyebisa bango balata mais tango batindi bato balata bakache ne obligatoire balobi nini pona bato asthme bakanisi nini pona bato a sinusite bakanisi nini pona bato a tension omoni ozeko luka ko copier muta mbongo yo koyeba teke ba changeaka na ceinture po yo sano na misolo wana te biso to tamboli tant mosu sans cachuné tant mosu pona zena bandenge na ngaya ko se défendre mais tolingi toloba nini eze pasi na mboka na biso omoni bato yonso bomoni baze ko lata ba cachuné baze ko banga brutalité ya ba policier na biso tellement bazalaka ba mal éduqué ba impoli ba policier awa donc basé comparable na ba mikomboso il y a 3e âge basé ko brutaliser loko basé ko brutaliser lenge mobali naze ko koba ko sala ba image to ko lakisa yango poto lobaka ekenda bato etikala bato moto yonso lelo na République démocratique à Congo na petit peuple a commis ko comprendre que masolo ba kumbi ya coronavirus c'est du business kolia komela ya bato moko songolo bazé ko nyokola yango petit peuple na lelo lokwa to ko défendre te ndenge to ko tout à l'heure bande ko balata mais tout en étant vigilant
ti baze kolatisa bino biloko wana baze kolinga balakisa image na bino libanda ke coronavirus eze po misolo baze kolaka bango kuna eya me botala niveau esika tokomeli kosokola maboko mais déjà bonganya ndenga zi wana ayebi fa sokola maboko tango ba recommander bato kosokola maboko na banda kotanga wana plateau na yo ba commune boni ya kana na maite na zeko ke sika moko na boko saila bango succès na ke ko sala sume blanche baze ko somba ba opir ba komi ko ebisa bato mais bino pe bomona te opir wana ba sombi opir baze ko tia na ba cantine wana bato basokola maboko bitanga saka litanga aussi sa mai ba sombi yango déjà 3 fois banda to betana botala niveau ya sika to mai yango moto sokola mai oyo atoki na pasi ya komela na forage asokola maboko yango na mai oyo atoki na mbula ebetaka mikolo yonso te asokola eze théâtre ya jouer na mangobo omoni soki eloko ezete tozala na kimobalicité ya koavouer eloko ya lite basenga bolimbisi na peuple toaki nde na posa ya misolo yango tokosaki ndenge wana koroneze ya wate biloko yonso bakotungisa bato pamba mozali komona bapolisier bazali kokanga bato policier moko azali na kashine te lokola yo civil okoki osambisa policier te amoneli yo akei na yo mais leka na basusi ate soko bazali nango ezali na balati plus bakashi mbanga kashi ne bazali kolata plus bakashi mbanga eloko ezali te vie sociale à Bakolomé, tout le monde, 2019, 2025. Les côté na franc congolais. Afuta ndaku na dollar. Confinement au-dessus. Ata ba lobby ke bakati créji des eaux na snet futa te. Be wanda ko bato. To futa ndengeni. Ndeko bonganya na régie de zone na snel ngo to kufuta ngo kaka bako récupérer ngo kaka na ba facture eko ya après soko balobi na yo bonganya na kopesa yo invitation ya fête eko zala na ngote to na pesa yo invitation te pour fête eko zala na ngote na bité il faut regretter ezena bato mosusu neti bato ya Selemba ou bato ya Delvo bato ya Telecom bato ya Monga Fula bazaka na bango na maite atolobi bafuta te ata olobi na bango bafuta te tezena ngona sens te po baka na bango pe na maite bango saleli bango eloko te bato baka na bango na courant te ba commune bonye zalaka na courant pe tuaka courant na mboka oyo atolongoli yango osaleli bango eloko te mais pauvreté kozanga etelo bato ko futela ezeba ife soko kei na hôpital dispensaire centre moko songolo mwana lalaki na forte fièvre même soko bako pesa ye calmant bantaljune pona ba fièvre bako recommander l'examen po ba yebi fièvre ze indice ya maladie moko batami esika moko songolo bana babeta batungisa makana kibeka basalaka ba forte fièvre diminution makila po moto wana ndenge leki eliaka makila moto soko azena malaria asalaka ba forte fièvre ezena ezeba symptôme ndenge ba pauvreté ya bamboka ya felike ali bolobi mosale yaalité meto akape na misala te mondele loposo pembe azé très malin et pas na bango kelasi c'est obligatoire te na âge ya 15 ans ndeko bongania oze na motoze na relation makasi na bato mikili ya poto banda ko tuna bango na ba licencié yo yebaki awa o licencié na ISC licencié na iniki na kwebiso na koma peintre na poto o licencié soko na ista kwebiso na awa na poto na koma peintre na koma électricien papier na biki ya bosana on a la sisaka na gestion des entreprises na sisaka na gestion soko de nini
kuna akoma moto akolopaka nzila moto amataka échafaudage po nini bayebi ke mboka yonso se développaka na misala maboko yango tolobaka ba ministère na biso yonso to mboka na biso esengelaki ezala na ministère ya statistique atala kasalaka statistique ya ba axe yonso ya bomoi ya bato to bandi na enseignement chaque année tozali kosala plus ou moins 5 à 6 000 gradués 4 à 4 500 licenciés et après tango babimaka bakendaka wapi bakei kosala kabine kabine akei kosala bapele ezalaka lisusu te bato bakoya kosomba mwa mega mwa nini azali na bénéfice te po asala bénéfice nini ekotekamaka mikolo yonso kwiti zododo moto atangi ti akomi na licence po banda kobebisa bacerveau ya génération ezali kolanda ye akotia likaya bangi wana po etekamaka mwa mingi na bato akuluna okomona moto oyo atangaki baparent babimisaki ebele ya misolo akomi moto oyo bakomi kokangakanga po bapolisier bakoya kokange na bangi po bamela ye mpe bangi bazwa ye mpe lisusu mwa whisky yango otangaki posala nini soko ministère moko to département moko ya statistique eyali bakocomprendre ke tobimisi bagradué balicencié bafinaliste soko badesus koloba te ebele oyo na terrain bazali kosala eloko te déjà lelo batata ya ba 70 ans bakangama na mwa bamisala misato oyo ya lete ezeyawo e bamisala yango conditionné il faut koma vewe okenda soko na babanke moko ezeyawa il faut okoma pede na bango il faut kota na baloge na bango cela explique que bato yonso batangaka po basala eloko te l'état na biso alingaki asala nini akela misala ya maboko apesa mpifo apesa valeur na misala ya maboko po nini te tozali na cuivre awa câble ezalaka importé te mais tomonaki awa yambo président Kabila asukisa bokonzi na ye bakulelaki ye cuivre boye afandi azali kozila ngo lokwa batima ya moteke na méthode artisanale elakisi ke bankoko na biso bazalaka baforgeron bayebaka kolamba ebende bankoko na biso bayebaka kosala babracelet bamilunga facilement bakosala câble ya courant l'état tia bamoyen tozali na eloko moko kaka eformaka batechnicien INPP mais lelo soko outi na INPP ozali na niveau te ya moto outi na ISTA aussi longtemps tokozala kaka bato yo ya koluka betelo milai tokozala kaka boye bamemi biso na politique ya dépendance potolia fo batinda bilei tango bazali kotinda batindeli bino nini batindi bisuka ya dendo batindi makoso batindi soso moko ya mitakalo bavimbisaka na bakisi oyo lobi ezali kodimine moyenne de vie ya baafricain soko tozali na ministère ya statistique akoyeba bamilie ya bilenge oyo bakei na kuluna nini ekumbi bango na kuluna zododo atake soko OCC to ministère ya environnement po aloba na bango tala bino bozalaki na facilité biloko ezali kokota yango ezali kotungisa mitu ya bato donc yonso oyo ezali kosalama na mboka na biso ndeko bonganya ezali na mboka ya b'inconscient dollar ekokenda te na 20 ekosuka na 19 te esoki epusani ntango ekoleka 19 500 carburé komata ezali kaka mpo na confinement te soki olingi baleisaka yo bakoleisa yo na miyoyo partout au monde bateau bafixaka taux ya carburant partout ekiti ebate te on bautilisaka ne kinga na motu mais pas na biso carburant ekiti ezokita ezomata en fait l'on est grave na biso parce que partout carburant ekiti pour na mama ya confinement auto mama passe tout ça ekiti mais pas na biso le carburant ekiti ezomata kaka te oko comprendre que tozena na mboko batwaka biso même pas bibwele po ngana yebi bato yo bango babokolaka baimbwa lelo kutu bakomi kopesana na babize baza kosala bolingo na baimbwa na bango donc c'est que na bibwele na bango ezena na plus de valeur bana bango bakitisi mwa bilei
bakitisi mwa makambo nyonso mais pas na biso ba biloko bizangi ntina soko bangulu soko banini carburant fwe mata omona wapi carburant eutake pai na biso na mwanda batwaka carburant wana na mai pe na ebale na océan on cher na offert production nyonso ya baril ya ba baril bango ba exploitaka l'état na biso ayibite bango nde bako informer soko ba yibisi l'état na biso tozwaka 4000 barils na mabele 5000 barils na mai l'état a commis oyo wana bango balobi mais basala mobeko tokoki ko raffiner pétrole awate il faut que ndalibanda ba raffiner libanda ba ye ko tekela biso ba produit c'est-à-dire ba ko tekela biso goudron ba ko tekela biso fuel ba ko tekela biso carburant ba ko tekela biso mazout ba ko tekela biso kérosène et outi ne loko moko nyonso wana pétrole brut mais tokoki ko sala nini ya raffinerie awate il faut kenda mais yango tolobi tango babomaki Moïse Kabila po ya makanisi oyo mais po nini eloko boze ko jwa pa ina biso ezeko ute pa na biso nzambe motatila ki biso yango mais toze na droit sur yango te Moïse Kabila longwa lelo lobi musika po bango ba ya korenye yango toze ko ebisa ba mais politique bolongwa na ino kozala ba gouverneur ya ba colonie ya Loposo Pembe pozala ba maître dirigeant mais ndenge nini Macron moko boy mwana moko soko ne 77 fois konza ba président na biso ba président Félix na biso oya zena na plus de 50 ans ponini ata soka zena mwasi ya koko mais ya komi koko te ça doit cesser biro mosusu président Kadhafi a telemaki ya walobaki Union ya Afrique États-Unis d'Afrique te ba ifasui po nini babomaka bango na liwa ya soni po nini babomaka bango brutalement ndenge wana po ya kobangisa bayeba koya na sima omoni balingili wa ya Kadhafi bake kotia yango na chambre froide bakati moteur à chambre froide po bazanga ki ba mort te humiliation wana po bala kisala ma dirigeant bakoya na sima soko meki okokenda lokwa Kadhafi soko meki okokenda lokwa Thomas Sankara soko meki okokenda lokwa Mbuta Lumumba yango na eleko yo tolobi ba dirigeant na biso ba tindika message éveil à conscience ba kokite bazala oze dirigeant moko ya Afrique oze président ya République démocratique ya Congo osambela ka Bible oze ko pesa bato ba verset biblique orata ko zala dia kretonini non omoni bato yonso bakokambaka na milimo ya bankoko na bango lelo na ba États-Unis lelo na ba France lelo na ba Chine basé ko la kisabino partie physique ya ba recherche partie scientifique toza ko luka point ya COVID-19 toza ko luka mais oyo basé ko luka na butu sur le plan spirituel wana ba ko la kisabino te ero basé ko kenda ko consulter milimo ya bankoko na bango sika bakunda banganga buka na bango ba médecin na bango ya makasi basé ko implorer ba mikuwa wana ero bako tombola ba squelette wana ba tseli kola mesa ba kilt ezeko salema po ba yebi ke po bozala attaquer na mosuni il faut bozala na faiblesse spirituelle donc bako luka yango na deux sens mais tango biso awa ya beaucoup de chloroquine to ndimi awa chloroquine ya bato o eze nango pe makambo lokuta te tango tolobaka boye te pona ko se faire voir bato bayaka kolakisa bato nzila na ba génération bazalaka kaka be makolo mibale bazalaka pe kaka tango mosu mwindo lokwa ndeko ndombele mukusu bazeko kopa koloba bato yonso nzete na nzete telemaka be na misisa Afrique soko kozonga na ba valeur ancestrale Afrique ko telema te e kozala kaka théâtre ya ba désordre bato soko balei babwaki miku epai na yo bato soko balati na mikadi ya tombola bakobwaki epai na yo bato balenzoto ya ngulu babwaki yo makoso yango tolobi pasi touti nango kala mais na tango to komi soko ba dirigeant ya Afrique ba capter son de cloche oyo fumukusu azeko pesa na leko pasi oyo ekozala na espoir ekosila un jour mais aussi longtemps ba président ya Afrique bazeko tika la ba franc-maçon bazeko tika la ba marionnette ya Loposo Pembe
ndeko bongania na micro na yo bandeko balandio eze bilili ekotikala na lobi malamu soko ba dirigeant ya Felika bakotikala beba marionnette ya Loposo Pembe bakotikala beba franc-maçon toko bandela ka kofanda na plateau pasi oyo lobi dollar wana toko landango na 20 lobi bakuluna bakobakema lobi nzala tozali awo Martin Omengi Ndombele suka déjà pour sous-entend bon to chité déjà to chité bato balandi biso ba passage bato balandi biso ayeba kendo ndeko Ndombele ayeyi koyebisa ba zete koliaka na mosisa na yango soko bakoki kotindela Chine makoso te po Chine azonga na ba valeur ancestrale na ye Chine aliaka na misisa ya bankoko na ye soko bakokoka kotinda makoso epai ya baarabe te po baarabe barekonetaka ba valeur ancestrale na bango yo moyindo yeba po longwa esalelo ya mokili zongela ba valeur vutuka vana mpambu vidila 1921 fumuki mbango atelemaki po ya yo moyindo tango bakumbela yo biblia batangisa yo Yezu importé acteur ya filme oyo wana batiaka na ba église wana na couche wana ya munene bapandi na ezaka kwa ba barre de fer wana acteur ya filme mais fumuki mbango aza vrai tango tomoni photo elilingi ya fumuki mbango bango wana vrai bosembo mais boni bo préféré ko sambela acteur ya filme po nini po balobaki aze mwana ya nzambe mais po nini bolingi te tolo ba mari mwasi ya nzambe po nini bolingi te tolo baleki ya mari na ba yaya ya mari ba semeki ya nzambe soko nzambe motabota kina mari baze mwasi na mobali po nini bolingi te tolo ba nzambe wana ze mbanda ya Joseph te c'est de n'importe quoi lelo coronavirus ezeko terroriser bandeko yonso to solo ina bino lewa mikili ya poto boyebi makambo boyebi singa na mokolo wa lelo maladie mosusu épidémie mosusu bandi na bana mais po ba comprenaki ke bana bazeko kufa te na COVID-19 te me bozala mayele bo transmettre le message oyo bo s'abonner bo partager bandeko bazena mikili ya poto pelo kola awa na Kinshasa bazala informer bayeba ke makiteze ko salema omesa ko tikate bazena souci extermination ya race noire bazena bilaka qu'un jour mabele na bango ya Europe ko zinda na mai e ko zika na moto balinga ka ba exterminer race noire po baya ko s'approprier na bomengo yezepa na yo moyindo longo na ba distraction politique tambo mamba fingi basi Vital Kamerhe Félix Tshisekedi biso yido pe bolongwa na ino na distraction wana tango bazeko tindika biso kuna bango bazeko ko maniganse nini lobi to sima lobi vaccin to boyaki bako yana yango pe mokileze ko kota na nzala bozeko landa ba économiste européen mokileze ko kota na nzala prévention nini biso tozeko zwa awa te bino pe bande kwa mikili ya poto bomi salela mokile tambolaka na boyoko na boyike etambolaka na singulier pe na pluriel yo pe individu sala elanga na yo soko leta ko sala sima yo pe banda na ino bolobaki bozeba mfonku putu me makita Loposo Pembe zeko sala bino lobi akoboma bino ebele koleka ndenga bandi koboma bino lelo akoboma bino ebele koleka vaccin kokoma obligatoire alors boyeba vaccin ko zala moko o bakobeta mindele na o bakobeta bino baindo te ko zala moko te vaccin ya Loposo Pembe e ko zala ya bino baindo ko zala poison retardé na profiter na micro ya ndeko nanga bonganya pona yebisa bino mboka e se développaka na boyoko pe na boyike na singulier pe na pluriel lobi nzale koya ba griffe na bino te ba conserve kota ebele te yango ko sauver lobi mokili te me bolona na mabele po tata kelili kolona se biso baindo apesa ki biso mabele justice atata mokeli to mona kango na mabele oloni bitekuteku okobuka bitekuteku boya ko salela ba mabele bo utiliser ba kano yonso oyebani na ndeko bongania aze sérieux utiliser ye soko mabota e fosha bino utiliser ye
alukela yo esika aluwele yo batracteur lobi bokokanisa ngonga oyo lobi bokokanisa elongi oyo ya moyindo ezalaki liboso na bino koloba na bino moto a parphase te bato bayaka koteya bato bazalaka maboko misato te bayaka monoko na mbunzu te bazalaka kaka be bato me likabo tata tikati na bango yango nde yaka motuya matondo mingi ndeko ndobele ebele bokontinue kopartage video na biso bosabone na bachaine na biso po borate bongo ba édition mosusu to oyamba na nsima nasengi merci na ndeko Jonathan bongani waza na nsima caméra merci na bitoko merci na biso bongani la formule micro tout est bon na nsima bye